Bonjour à tout le monde, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien, Bande Konanga. Bonjour à tout le monde, j'espère que la journée est bien. Bon service, Naba Obazo Bakili, Bazal Jara Moussala, parce que RSO qui est déjà. Et puis voilà, bonne chance, Naba Obazo Moussala. Voilà, Bande Konanga. Yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Lungu pitoki topesi basalam alaikum na bandeko na biso ba musulman boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko na nga vraiment bambote ebele présence na nga lelo ezali mwa analyse ya moke mais na koya mpenza na kozwa temps ya kosala analyse ya monene en tout cas soki nasali yango na Belgique te na kosala ngo na UK parce que likambo ya JB eza likambo moko mabe eza exemple moko ya malamu te na kati ya communauté eza vraiment exemple ya mabe makasi bandeko na nga mais nameka nani korelate mwa moke ndenge bino mpe boyokaki ndeko mwasi ndenge ngai mpe nayokaki ye ata soki na kotia bavoice na ye te baaudio na ye te mais nameka na kojouer na motu na nga est-ce que nayokaki ye bien ou bien nayokaki ye bien te après par après ntango yo osala analyse ya baaudio na ye nde place tokozwa mayele bambote ebele na ndeko na biso Desmond oyo atikaka biso te toujours aza wana na chaîne na biso aza toujours kolike video aza kopartage en tout cas napesi ye bambote ebele soki mpe nabosani mama Solange na kati ya Allemagne ekosala kitoko te azalaka toujours wana mpona biso bino nyonso bozalaka wana bambote na bino ebele bolaike video bopartage nazobima moke nakende kosala mwa basha na ngai ya suka na kati ya Belgique ka ndenge ezalaka soki oye na mboka mopaya bango mpe bazalaka na biloko na bango oyo kote na biso mpe ezalaka te esengaka mpe tosomba mwa moke moke bandeko na ngai eloko nini nalingi naloba na likambo ya mwana obandaki kobenga mwana suka soki brunette mwana wana eza lokwa na deux versions comme si na monoko na ye moko alobaki abandaki kobina na âge ya 9 ans comme si eza 11 ans bon tozwi kaka 11 ans 9 ans tozwi yango kaka na monoko na ye tolanda nanu source alobi ke koko na ye mama aboti mama na ye azalaki danseuse na makambo etali mobutu kuna baboti ye azalaki na batante na ye etu papa na ye comme si en tout cas bazalaki abandi kokola na papa na ye ndako moko te alors mwana wana alobi mama na ye abandi kolinga abina te mais ye azalaki motu moko kolinga kobina aza ye moko na mokili te oyo alingaka kobina na age wana baza ebele meme na bana mindele meme bana bato mwindu bachinois banani bazali ebele alors alobi liso likambo boye akendaka concert ya JB na na age ya moke wana 11 ans soki 9 ans na batante na ye azobina na ye na se JB apointe ye amata likolo bandeko mwana oyo ya mokie boke na ye bino batante musicien moko apointe mwana na bino est-ce que bozomona déjà te ke alingi azwa ye quelque chose et puis amata na podium na bango oyo bakundaka bakisi oyo basalaka bamakambo ebele bino bondimi mwana na mati na podium abini par après bazalaki na posa ke jiba alobi alingi amona ye mwana ya 11 ans nde akenda pa ya jibe na ndenge makambo ya miziki na ye ebanda wana maloba na nga te maloba na ye moko bozomona subasima likambo eza te ke jibe ake na ndako na ye na ndako na bango ake kotoke porte ou bien mwana yango aye koluka mosala te bino moko famille bomemi ye na concert ya jibe epuis basengi abina liboso mwana moke bondimi epuis balobi jibe amona ye akoki mpe kokabeleka mbongo sur place bokei ekomi ke alingi abanda obina na orchestre mwana ya 11 ans bandeko na nga ata bino moko baparent bafamille même si bozalaki na vie ya pasi ata pasi yango
Mais parce que si vous longwa wana boke na concert bo futa bokota na concert, ça veut dire que vous avez la vie à pas citer, vous allez quand même kolia mwana wana bale kotanga ezate ke abale kotanga te azala ki shege mbonga minerval ezate non alobi abale kotanga. Alors maman na ye alobi ke non mwana na ngai maman na ye aboyaki ba convaincre na famille tika ya bina boye na boye nani yango ayebi te que ba musicien ya Congo, même ikutu ya Jamaïque, même Bob Marley, même Rita Marley, au monde qui a zaki pemé na Bob Marley. Bon monde ta bandai ko yemba pas Bob Marley. Bon monde ta zaka danser za Bob Marley. Presque batu nyonso wana ba bimaka na ba musique na ba bimaka bango na bango bolingo ezaka partout. Même une église, toujours lingana, na ba pasteur, na ba nani to bato bele bazo bala na église. Toujours bala même une église, toujours lingana. Même na misala. Toujours lingana même na ba we, presque oteka na wenze, au moins na pot luli papa moko ya ateka pe na wenze, bo bala ni. Et bon temps bino moko na mutu na bino bobike ba musicien ba bimaka na ba danseuse na bango. Comment bokoti ka mwana na bino abimana danseuse? Et pardon, bokoti ka mwana na bino comme danseuse na ajuana. Bande konaba. Déjà toza awa na ba poto même na droit de l'homme ba okoki ko exploiter bana te. Et bandara même na ba 15 ans, ba 16 ans, ba misala moko pe ya ba temps plein te, ya bongo na bongo, ti o na ba 18 ans mona ko sala temps plein. Mais bino mwana bino a 11 ans. Parce que ngai kutu na 11 ans na régla kité. Ba ngana ko régler ti na 17 ans. Bamsou ba régler na 16 ans, bamsou na 15 ans, bamsou na 12 ans, bamsou pe na 9 ans. Mais tout ça ka na règle générale, mingi ba régler ba 14 ans. Ba 12 ans, 14 ans. Yebisa parce que moi na bino à 11 ans. Et msuku ta mona kina ba règle te. Bolobi parce que on a connu ko bini saka ende mwana bino ba parents. Même si vous en a pas si bino mo kene côté ka mwana na bino. Bino mo mutu ba futa ka bango dans combien? Oh bino mo bolbo comme ça mwana bino esclave. Boke ko tika ye. Ngai kutu yeso ki brunette. Na ko silikela ba parents maman na ngana tata na nga. Pona ni bondimaki parce que ngana zalaki na mwana muke na yebaki na makambo nazo sala te mais bino ba parents il faut botele milanga boya bo exposaki nga parce que mbongo bande ko futa ye maman na ya bande pe ko lia parce que wapi mbongo wango na 11 ans ba pesi $200 300 400 au ça na moni mwana 11 ans au pesa maman na ye nde maman na ya komi kolela. Bande konanga to na no base. Alors l'ergo ye na ye pas JB. JB otanga. Aux intellectuels. Oyebi ke mwana wana za mineur. Premièrement kutu na kokina ko engager na musala te. Mais JB tu as fait ça. JB oza na bana ya basi. Mwana wana za leki ya bana na yo. Oza na bandeko ya basi. Oza pena maman na yo akufa te aza mwana mwasi. Mais pourquoi faire ça JB? Pour les JB pia na kozala motema mabe ko nyokola bato o baza na faiblesse. Ce n'est pas bien la kati ya communauté. Yango bozo mona toujours ba mikonzi bazo nyokola population oyo eza na faiblesse. Congolais ngaka ko nyokola moninga na ye oyo eza na faiblesse. Moninga za na faiblesse aye pa na yo a expliquer même likambo ni bana na ye obandi ko nyokola ye obandi ko seka ye obandi ko mona lokola zoba parce que za na faiblesse mais oyebi lobi na ete jiba oyeba ki lobi ya mwana suka te ke akoya ko bimisa likambo wana oyeba ki amote to longwe wana JB tango zui mwana wana. Mais mwana moko ya muke. Il fallait oser quand même à ça 18 ans, à ça 19 ans, tika ya bina na ye, n'enga pas que ne ba classe na ye, soit comme il a 18 ans comme mature, nde on nga ko proposer o linga ye.
Mais jibo bani ko bimana ye mbala moko. Parce que boza bato abakisi. Ligoro do jiba mela na nganga. Ezaka ya solo. Ezaka ya lokuta te. Mwana nazaki na mabele te. Tiazobi na mabele eza te. Eloko malunga na nzoto na ye eza te. Aza mukwape. Ayebi ndenge nini basepelisaka mobali na mbetu te. Abrosaka mingi ndanu ndenge e babana mikolo babrosaka te. Ayebi ndenge basokolaka na kobobo mwasi te. Dodora malunga eza te. Mais jibe olongoli bilamba liboso mwana wana. O écarté makolo papa. Pour nous sala mabe oyo sali na mwana bato. Jusqu'à ce que otiaye na zemi. Et puis obotisa ye. Papa ya ndenge nini. Motema mabe ya ndenge nini jibo zanango. Kindoki ya ndenge nini yo zanango. Même si ba parents na ye bazalaki bazoba. Même si ba parents na ye maman na ye azalaki idiote. Mais toi tu pouvais aussi sauver l'enfant en tant que père, en tant que responsable, en tant que représentant, leader ya mboka. Batu nini balande exemple à JBT. Et la télé, papa chéri. Babé na beaucoup de papa chéri. Mais tu n'as même pas la qualité à papa. Tu as les qualités d'un fou. C'est méchant, JB. Ce que tu as fait na mwana ya bato. Bino pe ba parents ya mwana na songeli bino na bandi ko chité. Na osala analyse bref. Tangu mwana ya 15 ans, ba sente ye. Bino boyebi te ke nani akota prison. Kombo nene papa moko boya mukolo ya Zaiko. Kombo nene sunani. Elungine yango mezo kima. Papa wana kotaka prison pona abimaka na mwana ya minere. Awumelaka na prison. Abetaka même bane na kati ya prison. Evoloko, lai. Bakotaka ya prison. To ata mboka mweza na loi te. Mais il fallait bofunda jibe. Pour nini bokangi munoko parce que jibe apesi bino mbongo. Siko bino bolingi to salane. Tango bino mo bomemi makambo na bino mabe. Bino mutu bozalaki na ba adult. Tango ba sente ye bongo, fallait bofunda jibe. Place bino bolingaki bolia mbongo ya jibe nde place wana. Le bolingaki bofunda ye, ye sikoyo balingaki bakatela ye mbongo. Balingaki bakatela ye prison. Elingaki pesa leçon na ba papa wemba. Na ba banani oh nyoso babimaka na bana mike ba kofi banani. Vous gardez les mal. Tant biso to yakatozo ganga na haute voix. To yakoloba bomona kabiso batu mabe. Bolinga kabiso te. Tant to yakola msabino conscience. Longwa kuna yoza na pototi. Poto nde lobi nini. Atana na poto. Mais na yaki na âge 23 ans. J'ai vécu aussi au Congo. Je connais mon pays. Bandeko. Botala likambo. Bino mwana bino a 15 ans ba sente ye. Même ici lelo, toza na bani belé à 15 ans, il y a 12 ans, ba sente bango na Congo ba parents ba fanda na bango. Et ça normal, il faut qu'on kende ko funda, faut pas dédommager ba kati mwana na bino classe. Na kala ba sente, au moins ba jeune na ba jeune. Ba a sente mwana 17 ans, sente mwana 16 ans. Mais du fait qu'à 4e classe, ba parents wana ba ko futa famille wana. Bokati mwana biso classe, boko zwa charge ya zemi, boko futa, bako senga ba mind. Mais tala nde bo bebisa mboka. Ekomi ka pauvreté, ba le bozui pauvreté, bozo stango liboso, bokomi ko sacrifier bana na bino pour la pauvreté. Quand tu n'as pas l'argent, kobota te. Si vous avez pour nous sacrifier dans la pauvreté, oti na bango na prostitution, oti na bango na mobulu, oti na bango na kobina, parce que vous avez le opesa bango te.
Mais babotaka basala ka planification nazo bota na dans l'économie bana nanga na olesa bango ozana le côté ozobota bozobota même na guerre bozobota. Est-ce que c'est normal? Oza ko tuna pousser ta ya ko pousser moi na te oza na ba kushite oza le ko malunga te mais ozobota. Bozobota pour vous faire souffrir la population, vous faire souffrir bana bino. Allez bino ba parents ya Brinette, moi na suka bondimi. Nyonso ye mutalobaki. Tina ndenge bo signaki contrat donc bo signer bo livrer ye na maboko ya JB. JB aussi bête qu'il est, méchant qu'il est, mauvais qu'il est, il a accepté ça pour faire souffrir les hommes. Les enfants d'autrui. Mais tous ces pays ici bas JB. Oyo salaka. Oko futa mona bana na yo bien na bakoko na yo. Et puis oko mona mona misu. Kofia mona kangoti. Yo poko mona. Ce n'est pas bien ba parents, ba papa nyoso bo sala biloko wana. Ba parents nyoso bo livra ka bana na bino na n'importe quel musala parce que ka bolia, ce n'est pas bon. Même la poto, il y a des parents qui sont dans un film à porno. Nous, on a vu ça, on a à Londres. Bana ba film à porno, ba osobe ba parents ba jeep. Ba biloko kitoko ba zondi mayango. Boka nzaka te na Congo même la poto il y a des parents qui laissent leurs enfants à faire des bêtises pour na baya na mbongo. Bamso bazo livrer bana bango bateka ba drogue, ba kota na mibayi ba banque pour na baya na bango ba mbongo. Ba parents moko insensé, ba parents moko baza ensemble, ba yebite le koni ba yeba sala. Mais c'est triste, ba bota ka mwana pour na venir ya lobby, azala mwana moko bien na kati ya communauté. Donc atakuta zo pe sauter, mais tant ba lo ba wana mwana tel, tane salaka. Bilengi moko boye. Bilengi moko boye. Bilengi moko boye. Vous comprenez? Toi, il a mis un exemple bien. Oh, nous avons 20 ans. Moi, je suis chez ma fille. Ndaku na yenga etele mate. Na miniti wa nana mwana musala. Mutazo sala ndaku. Nazana poto, ana mwana musala. Ayaka 3 fois par semaine. Pour ne pas que ça l'andako, qu'on repasse, que ça la pour que ça la parce que nini na lo naki. Il faut n'avoir pas bien. Toi bon là puis ça nous exemple wana ba aider bino ba vanta toi na tina na moté yo kan choza nini bon comment to relaxa bino nzela bien surtout dans la preuve. Si on biloko bien ou écouter ma vie na biso telle preuve na boy ce que j'ai fait regarde les résultats beaucoup mi jalouse beaucoup mi mitema mabe bolingi bo bois ka sort mabe bolingi bo saba ki vanter ba mamiki mitema mabe congolais ambolikati au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que ba parents wana na bandi ko chiter ce qui bo funda ka JB les lombe les bange bakate na bonga ba dédommager bino jiba nga ko sombela ta mwana wana lopango wana na kombo na ye maintenant bondimi jiba ye a foutu bino mwa mbongo $5,000 après le bina zu mwa na charge a pesi ndaku a kosi ke zanda kuna ye bino ba parents donc bozape botanga te bien deni. Tant mwana basombela mutu lupango bapesa ke mukanda na ya lupango ti po vanda kananga te ozala kananga esika moko te pesa ma mukanda lupango parce que zanda kunanga soki ba recensement ba ye mwana na ngazo mukanda lupango amoni kombo na ye apesi bino ba parents na ye bobombi eloko te bomona mukanda lupango te mwana vanda ndo ande jiba fotela na lupango un jour mukolo lupango ye abengani na likolo nango mwana wana bandeki koya kosenga bambongo epa jibe mwana kipe mwana jiba moni mwaete abotolie mwana sikoyo bino bobotolie mwana ya kolia nini parce que abotaki na jibe pona aliaka na sima jibe aliaka na sima mwana na ye bozusu mwana bobotolie bobwakisi ye bozopesa ye eloko moko te
Jiba lingi komona e akine na bamboka ba étranger te. En mboko ebi que droit de l'homme est ça. Parce que la fille a toujours des arguments. Aza na date de naissance na ye, oyo ko prouver que ba viola ye. Yango komona ka jiba lingi ko bimisa ye na mboka wana te. Amoni na Chine, ayebi que na nzela Chine akokota poto. Zonga nga mona osala makambo na yo. Akei bozonga, ayebi que mwana wana ti akozalaka na mokili. Akoportaka toujours plainte, même na poto ko simba, le droit de l'homme est international. Yango bomona ka jibe alinga kate kozwa mwana wana tinda na poto. Mais mwana na mkola kotia makolo na poto. Aye alobi naza en danger. Famille ya jibe bazolinga babomanga. Pona secret wana ebombama. Bo partager vidéo. Esunga mwana wana. Nangunda na ye. Pona famille wana bazolinga babomanga. Pona secret ya jibe ebombama. Que a viola kanga depuis âge à 11 ans. A tchenga zemi na koti zemi na 15 ans. A boa kisinga kosingai. Bakolanda ka jibe à tout moment. Et puis moutou akima azanga na séjour awa na poto. Bakolanda jibe bakokangai. Aza zobate. Tous ces pays ici-bas, ata lelo tata lobite, jibe aoza aokangama. Biloko ba dossier boy, faut ko telemisa yango, faut ko lobela yango, faut ko bundela yango pe. S'il s'agit de maman va cotiser mbongo pour que la fille aille à la poto, pour n'a pas porter jibe ko porter ko funda en justice, on peut le faire. Pour n'a ko souki saba bato bazami tema mabe lokola ba jibe. Yo mutu libungu munene ndenge wana. Ok ne ko kwele la mwana ya 11 ans. Mwana mwasi muke bongo ngako boma obando ko sale no ba rapport à mon ndenge ni. Oza penda papa ntoki boza mitema mabe yango pe biziki na bino ekende na ngoso pe liboso te nzambe pe aza kobeta beta bino esimba na ngote album posali esimbi na ngote yo jembelaka na sima bana no bayiba liaka bambongo muyibi ya kamere jembelaka kaka wana. Mais un jour jibe makambo oyo ndenge ezokendele lobaka mwana moko ayaki neka alobi na yaki na ye. Mais nzamba ko toucher ba mama ako toucher bato moko boye ba otika likambo te bandi konga na tiki bino na ye na tchaba audio ezate naza penza trop chargé nazo kende siko ba ozilanga déjà nazo kende en tout cas botika la malamu bo batela bana na bino conseil nazo pesa ba parents ko livrer mwana na ote na n'importe quoi te pour na pauvreté même na pauvreté te kama kala bokola mwana wana. Un jour, à Ozalamoto. Qu'on livrer tes balles la n'importe qui. Non, n'acceptez pas ça. Nzambe a ozo contrôle. Batu nyoso baza bien. Boyebine ba boko amate. Boyebine ba boko amate. Tant bomona kabango lolendo nini bamsu ba boko amana mbonga kwanga. Bamsu ba boko amana mbonga bilanga na jardin. Bamsu ba boko amana mbonga papa banga zeki mutapusu. Donc bato ebelo babonga pe na mukilo boyebi nde babonga et aka bana mikonziter nde baza ba ingénieur non bana bato pasi pe bazali. Donc maman avant bota sala calcul koya ko livrer mwana te la fille elle est belle hein mais tala ndenge est-ce que mwana mwasi wana poni jibe ka sazue na libala te zo eta na libala vanda na ye bobo ko la mwana wana ensemble et puis na bozongi c'est la mwana na ye azana ba sens na ye nyoso boboto la mwana ne. Pourquoi yo mama ya jibe yo kondima ba boto la bana na yo yo yaya ya jibe soko bota soko ko bota te so peleke ya jibe likambuni na mwana ya mutu amemi amelisi mwana na ye na 15 ans na mabele na ye mike wana zalaki nango lokola bambuma tennis ale bino ko boto la mwana na ye bo pesa ye mwana na ye parce que ye fo lia na sima mwana na ye. Vous avez dit que même si vous avez dit nyoso bazo boto la mwana ka pona mwana mwasi wana asala nini aliate miziki dope kufate engagement c'est na miziki ayaka ko binati ayaka ko bota te siko tanga boti songi c'est na miziki olongola musala pona ni siko lingi aliani
Maman penza ya mwana na yo, ozotike na pasi. Boya mitema mabe. En tout cas, ils ont passé Congolais. Dodo pardon. Otika la malam. Bye.